La République démocratique du Congo est en guerre, même s'il n'a pas été annoncé officiellement par le chef de l'État, mais Toyebi Yango, Teokaki Yango na Monoko, il y a ministre, il y a justice, moi Namboka, Constant Moutamba, on qui tokosa la guerre na Rwanda, et puis toko annexé. Rwanda est comme en 27e province, il y a République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo? Il y a Tolali, Tolamuki, Tolaki na Makambuya. Goma, Bazui Goma, Eges Bazui Goma, Basalibe, on ne sait pas, oui c'est vrai, tout le monde qui est aéroport à Goma est contrôlé par Banguna, Bapaya, est-ce que c'est ça, Bukavu est commis en danger. Est-ce que maintenant Bukavu, Bukavu te Monguna, makanisna ezali akoma bongo tina Kinshasa. Est-ce que akoma na Kinshasa, to akoma na Kinshasa te Bukavu oyo ekokoya to ekokoya te. Pendant que to Goma kuna to tala Bukavu ko to moni vidéo etamboli e pa wapi moko ya mwana mboka ala kisibiso na kosenga na réalisation la kape vidéo wana boye e pa wapi to moni ba convoi Yaba Ougandais ezali kokota bongo na République démocratique du Congo côté ya Butembo. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Est-ce que convoi wana ekoti wana bakoyesa biso ba vidéo wana ezali ya kala to ezali ya sika soki convoi wana ekoti? Est-ce que bakondi ya mboka basali informé bayebi ke convoi wana ekoti to ekoti te? Bayebi eloko moko te epesi ngai mutu koswa yango awa elongo na ba honorable na bana mboka bana somi ya Congo tokoluka osala analyse toyeba qu'est-ce qui ne va pas au juste convoi wana ekoti pona nini banani bazali derrière tout ça. Est-ce que trahison ezali to trahison ezali te? Est-ce que mokonzi ya mboka garant de la nation ayeb makambo yo toyeb makambo o ayeb makambo o te? Est-ce que guerre o bozai komona yango ndenge nini yango masoto kosula awa na tongo ya lelo? Today we've gathered here. I've got a very important message to all Congolese diaspora as well as to our fellow South Africans. We are very grateful for your support for the South African Army. This coming Tuesday, we will meet here in Pretoria. We are going to deposit our memorandum to the AU. We are standing as one. We are tired of leaving our country be looted by this criminal of Paul Kagame. DRC can never be splitted. It will never happen. Enough is enough. I'm inviting all Congolese, all South African, next week, Tuesday, we will meet in Pretoria. We are marching. We are standing against the genocide of Paul Kagame, the attack on our mineral resources. It is over. We will not tolerate these things. It will not happen again. Enough is enough. See you next week, Tuesday. God bless you. God bless DRC. God bless South Africa. Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yo mutovani na Bundes bana sur Allemagne yaya journée de la femme et ça la moko le 8 mars tika to kutana biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée Liputa et pa wapi JK production a organisé soirée Liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence balbi na SN hein SN donc dans la SN référence dans l'église ya pasteur Akilas to la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to la papa joie maman kende ko sepel sa maman yeb sa papa to bima pe moi kala to salima misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepel na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins chéro wapi entrée couple papa simbi mama mama simbi papa bakofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa ozali na molonganité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal au benga na +49 15
21 84 45 88D. Okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà. Buffet à volonté. Samedi le 8 mars. Yaya. Ozanga. Nazanga te de 20h à l'aube. Kitoko. Et. Bisengo bilenge zongi na mikili. Na bundes. Autre bakite. Tolobi. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini Bote na biso bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance peu fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kosolola makambo ekoleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Mingi ya biso oyo tolobaka lingala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ya toena lombango kosolola Congo. Dans le Bakango, chaque fois, on peut avoir nos divergences politiques, sportives, musicales, mais... Kanga micro. Kanga micro, s'il vous plaît. Kanga micro ndeko. On peut avoir nos divergences, je disais, politiques, sportives, musicales, mais la seule mère qui nous réunit, qui nous met ensemble, c'est la République démocratique du Congo. Si on ne parle pas Congo, qui viendra parler Congo à notre place? Cela veut dire que tu es sur le Marambia Congo pour Mboka Nabiso, tu es la situation où ils allaient kokende. Na lombango to keya to la to la muki to moni vidéo mo ko ko tambole pa ba convoi, ezaki les 30, le 3 mais les 30 janvier, convoi Ouganda ezali kokota bongo na Butembo. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, on ne comprend pas. Qui dirige qui dans ces pays? Bato bayi kokota na mboka na biso, lokola bon tabac, et ce qu'on rappelait biso à l'époque, il y a Maréchal Mobutu, c'est ce qui avait dit, je cite, s'il faut signer le pacte avec le diable pour que le Congo reste indivisible, Zaïre de l'époque, on va le faire. Mais pourquoi est-ce que Sikabwe, tant que mon compte Félix Ayaki a abondé la Kimboka Oyo, Namaboko, Yanzambe, finalement on ne comprend pas. Donc, Congo démocratique, tout le monde baïke baïkoroba, et comme le cola gâteau, comment se fait-il qu'un pays souverain Bato bakokota na pays nabiso kaka boy sans pour autant permission? Est-ce que croyez-vous que bato bakoti sans avec permission, to sans permission? Ce qui avec permission, qui est celui là? Homme fort a décidé na personne ba congolais que convoi na ekota. Ce convoi na ekoti ba ekosala nini na kati ya République démocratique du Congo. Soki ba kondiba bi yangote ba koti na frontière na biso passoire ba soda ba la raté. Est-ce qu'on oublie que Ouganda a sali parce qu'on peut plus se voler la face? Ouganda a sali par un pays où ba ekotungisa biso na est ya mboka na biso ali na alien na ba Rwanda. D'ailleurs, moi na ya Museveni, ou sali chef d'état-major ya armée. To mona ki na ba tweet na ya ba gini lokola bande ko na biso ba Goma Sikabwe, on va se positionner. Il est temps de changer ba borne na ndenge nini. Est-ce que ba tout en bolanda ki yango ezali ko pesa mutu ko swa yambo to pesa maloba e pa ba honorable obali awa registre ko tela biso mo élément ya muki mo na commerce que ba convoi ezali ko kota bongo na Butembo. Suivez. Juste Butembo, juste aba baganda kazi yabo ni nini huku Butembo? Kazi yabo ni nini? Hatu ya comprendre kama unaona mitogari za pata za baganda zenye ziko naingia. Jo zile zinafika kule ngwani zikontina kuwa 1 2 3 4 5 Butembo tushafikiwamo na tujue na magroupe de pression malucha maveranda synergie yote ishakalala. Muangalie leo tuko le premier subuhi hapa nimekonte kwanza 5 zingine nazo njo zile ya 6 ile muangalie vraiment
seti ile nao muangalie seti ya witi engine ile nao tu Baganda biko naingia Mbutembo tu maake hakuna mwenye atiko nasema ya nefu na ya disi engine ile iko nyuma njo hii disi muko naona vraiment biko napitikana Mbutembo masinergie zote zinalala hakuna beba nasema na njo atatusemeaka na zengine njo zile zingali nyuma na polisi napitaka tu hayangaiki zengine njo zile zingali nyuma ona na machar de combat zinabeba njo ile ingine char de combat ile onze muyone bio njo ile mitogari zengine zingali na kuya ziko nyuma zingali na kuya angalia na ingine char de combat na njo ile mwingine gari njo zile tushafikiwa amo vraiment muangalie maake njo hapa bangali na ingia iko mitogari mingi ya Baganda na machar de combat mitogari mingi ona zinjozi nishafika kosi hata ma 18 njo wale biko waingia wote banayalamo njo wale uko naona vraiment tushakaishiwa mwi Butembo wetu tushakosa kama tutasemaka na nani kama nanjo atatusi. Voilà, merci na régie pour l'élément tomoni yango tozongi lango au fil du temps. Est-ce que Bukavu est en danger après Goma? C'est Bukavu? Est-ce que Goma ezui bazui Goma mobimba to bazui une partie? D'après la source la Goma babi oui c'est bazui partie moko ya Goma aéroport récemment beaucoup ya Monguna mais ba côté mususu d'abord ba maïmaï ba ko résister tisika boy mais comment ça fait dire que Goma na ne zomi totalement mais ba di ko viser Bukavu tout monde qui ba hélicoptère ya sud-africain ba yé pour ça la faire parole pour ça la face sika boy na ba rwandais parce que bon qu'on dit à Rwanda c'est comme si entre parenthèses on n'a pas encore confirmé que il y a qui bah sud-africain vont essayer de remonter s'il peut même frapper à gauche frapper bah sud-africain ngali ko pesa ngai mutuko ça comment se fait-il que conflit à ba congolais bango banguna soit disant entre parenthèses bah rebelle mais s'il faut négocier on négocie avec bah rwandais c'est ce qui nous écœure et donc pesa ngai mutuko soit yango na kat nangai awa batu ya maïli ba ali to ba vérité qu'est-ce qui se passe au juste est-ce que guerre oyo comme na Kinshasa Bukavu bakozo yango convoi oyo koti bakondi bayebi to bayebiti awa na studio na zalina ba ndeko baike batu ya mayele ba analyste politique ba confrère journaliste batu ya ino sacré ba alipe awa na bango to kosolola makambo etali République démocratique du Congo na keimba na moko epa ya mwana mboka analyste politique cadre ya UDPS membre ya UDPS ye kombo na ye to mingi c'est un habitué de cette émission et puis ba audio na elandamaka mingi Morning Star atali awa na biso Morning Star mbote na yo mbote fiston Pelende. Voilà Morning Star rapidement on va commencer avec vous touti ko mona tongo ba audio e bimio bombardaka ba audio je signale mesdames et messieurs que Jean-Marc Abound secrétaire général il y a IDPS nommé officiellement il est libre attendant kunaye mais on va revenir sur ça je crois dans Morning Star à expliquer biso et puis pour chose en dernier Morning Star Jean-Marc Abound abimi la prison après autant d'années à Saliwana situation en mboka na biso to moni ba convoi ya Uganda ezokota bon côté ya Butembo tangu to ka tsama Goma Bukavu koto me kuna ba convoi andi kokota na bakanisi nini est-ce que Bukavu va tomber Bukavu za na point ya kotomber nyoso tu wana lecture na yo sur sortie à Jean-Marc Abound guerre na est ya mboka na biso entrée ya ba Ugandais na Butembo olobini malobomboka yo. Merci fiston Pelende, merci les amis qui sont ensemble avec nous ici. Je vois Kamani Pascal, je vois mon ami commandant Anderson, je vois beaucoup d'autres là, comment on va apparaître la presse Milombote, Nandenge toujours se retrouver dans la case à Forum. La question posée sur l'Ouganda, Bochama Mituna Minoboye Bakeno, Ouganda, à côté de Mboka, on a sur invitation de la République démocratique du Congo. D'abord à côté de Makassi et puis à tout plein Koyasi. On s'est venu à Bengaka, président de la République, si je me rappelle, c'était en 2022. À Bengue, à 12 heures, après 15 minutes, tout plein écoute. Peut-être dans des images, on va circuler pour le moment.
C'est une image à cette époque-là. Ce qui est bizarre est que il y a eu des machinations montées de toutes pièces dans le cabinet présidentiel. Il y a Bisso Mboka, Bisso Keno, Ouganda, en CGC, ADF, parce que l'objectif à côté de Mboka, c'était pour en finir avec les ADF. Donc les rebelles ougandais. Un scénario chaque jour par nos amis qui sont dans l'IDPS avec moi. Un scénario, oh non, bah éliminer 70%, bah éliminer ADF, etc., etc. Mais jusqu'aujourd'hui, Ouganda, le Museveni commence à organiser des réunions avec les députés Nande. Azoko continue la réunion dans le Ouganda. Objectif est éviter. Est-ce que c'est pour vendre les partis Beni, Botembo, et à annexer en Ouganda? Point d'interrogation. Ça, ce sont des questions que je laisse dans le bateau Bazaka Koufoui. Pour achever encore mes idées, la situation du pays est critique. Le chef de l'État parlait de la cohésion nationale. On ne peut pas parler de la cohésion nationale aussi longtemps qu'il y a autopsie. Il y a une situation pays. La cohésion nationale, avant tout comme on a point, il faudrait totalement le président de la République comment le pouvoir en Guinée. Quand il est arrivé au pouvoir, il a contacté sur place. Est-ce qu'il avait procédé à l'autobengi étude de l'existant? L'étude de l'existant, il faut dire que parce qu'il y a Pelé de Osalanini, Pascal Osalanini. Est-ce qu'on méritait qu'on accompagne sur le nouveau pouvoir? Non. Est-ce qu'il avait convoqué la réconciliation nationale? Non. Il est arrivé là, en se souciant qu'il y a un tapis rouge, et les rebelles en question sont des gens que Kagame avait fabriqués entre ses mains. Voilà la première des choses où il faudrait tout le là. Pourquoi ces rebelles-là existent là-bas? Aujourd'hui, c'est l'AEC qui dirige le Congo aujourd'hui. Donc, vous parlez de la cohésion nationale. Une partie des gestions pays est confiée à la forme de Félix. C'est elle qui gère le Congo. Simba Banamboga, Olobi Nini? La lobby, une partie à gestion à pays est gérée par l'épouse du président de la République. C'est elle qui contrôle l'armée, c'est elle qui contrôle la migration, elle contrôle la mer, elle contrôle la finance, elle contrôle la présidence, elle contrôle tout le monde. Ce n'est pas un secret. Donc, tout démontrant, on a Kati, audio, on a tout ça, parce que le président de la République, on va l'inayer parce qu'il y a Mme Nyakero. Grand frère, il y a parce qu'il y a Mme Nyakero, des envoyés spéciaux à la présidente de la République. Pour la nuance, on a Tabino Mogos, à Tabalui qui doit payer à Bololé, payer à Batou Kangate, payer à Bizengi, comment pouvait arriver à laisser une gestion à payer entre les mains d'une seule femme? Parce qu'elle a forme de la République. Et puis, posez-vous des questions, tout ça, elle gère au profit de qui? Et qui en profite? Gestion, on a profité de la banane. Ceux qui sont qui, au profit des Congolais, mais comment n'allait pas tomber? Voilà, je me limite là et puis je laisse la place aux autres. Non, attendez un peu, Simba. Morning Star, Simba Lobobiona, Museveni, président Ouganda, Bengaki, Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Fachi, na 12h et puis na 12h15, convoi et Koti. Tant à Bengaki, Oyebi, Aïsaki, a informé que Tozo Kota, toi, Tuna qui est Sokito Kota, Nuance Wana. Amenasakaye, selon les infos que nous avons, il avait menacé le président de la République au téléphone. En disant qu'il avait fait des menaces. Oui, il avait fait des menaces. Membre d'un service en sécurité au Bakolanda. Bakoko douté Makamona Kolobati. Museveni, quand il a pris le téléphone, c'était pour menacer le chef de l'État. Il l'a menacé et les minutes qui suivaient, c'était les troupes rwandais, les troupes ougandais plutôt sur notre sol. Et depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont là, qu'on extende l'influence même sur le plan politique. Par contre, on se l'a pas député dans tout le Bélayango, par contre, on se l'a pas tout rebellé. Oh, on ne peut pas s'arrêter. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler sur la place publique, mais quand ça énerve, et nous devons les parler pour que le peuple bailleba. Parce qu'un jour, on ne peut pas. Comment se retrouver le soutien? Il faut tout le Bélayango. Convoi Automoni, est-ce que ça convoi par exemple les 30? Et ça, les 30 aux Yakala? L'armée ougandaise est au Congo depuis 2022. Mais par convoi, ça peut être aussi une manipulation.
Là, je n'ai pas des images authentiques, je ne peux pas confirmer ça. Mais ce qui est vrai que Ouganda occupe cette partie-là de Butembo, mais tous ces gens, les militaires ougandais Bazawana, sur notre invitation, et puis les députés, Nande, Baobakolanda Biso, Baza complice la plupart, parce qu'il y a au moins 3 millions de Nande en Ouganda. Oh. Et puis il y a 3 millions, et il y a beaucoup de Nande au niveau du Congo. C'est comme si Bayokani passe à la République à part, passe à l'annexer dans le niveau de Ouganda. C'est ce que moi j'ai appris plus tard. Ce n'est pas pour rien les députés nationaux, soi-disant congolais, parce que Salana Mousseveni, parce que les réunions Mousseveni, Bazoni peut la Congo, il y a une complicité dans ce sens d'annexer une partie du Congo. Là où se trouve les Nandais en majorité à l'Ouganda. Est-ce que Bukavu est en danger? Bukavu est en danger. Vous avez suivi tous la déclaration de ces terroristes au nom de Vincent Karega, l'homme que nous autres on avait interdit à notre ami président de la République actuelle, camarade Félix, de ne pas accréditer ce monsieur-là au Congo. Mais avec l'aide de sa femme, ce monsieur-là a été accrédité. Voilà la déclaration de Vincent Karega après la chute de Goma. Vincent Karega, il est l'ambassadeur itinérant du Rwanda. Il est clair que nous allons au-delà. Nous irons au-delà. Cela veut dire que Bukavu est en danger. Parce que la personne qui tient déjà des propos n'est pas n'importe qui. Le Vincent Karega est né au Congo, grandi au Congo, mais d'origine rwandaise. En plus, c'est quelqu'un qui a joué la manipulation auprès des autorités congolaises. Oui, mais nous irons au-delà. C'est parce qu'ils ont déjà la confiance non seulement à notre armée, force à vous les FARDC, la guerre sera longue et populaire, on va gagner cette guerre, mais aussi, j'ai entendu, c'est comme si Angolais, Tindi, militaire et Sud-Africain va déterminer même dans l'état de week-end, Sud-Africain, tout le monde qui est Tindi, hélico, bloqué belé pour dans Bukavu, Bunda, Benga, Monguna. Vous avez toujours peur que Bukavu peut être en danger avec l'armée sud-africaine et angolaise? Fiston Pelende, n'a pas répondre n'a pas bakolanda biso. Aucune nation et qui kokende kokufa na Congo na place ba Congolais. Ba armement nyonso na bozo koyoka na ba armée ya ba pays mosusu na bangolais, ba sud-africain, les zimbabwéens, tout ça qui o bazo koyena mboka wana bazali koya na cadre ya ko protéger ba intérêt na bango na Congo. Bazo koya ko bunda pour la binoté. Ça c'est un. Deux. Soki lelo batwana bazala kati ya Bukavu. Bazala kati ya Bukavu, c'est pour protéger plus la République du Burundi. Je demande des paysans burundais, parce qu'il avait vite compris que Baligny n'est pas menacé. Burundi est allié de l'Angola. Burundi est allié de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud savent pourquoi ils ont protégé Burundi. Mais les lois sont besoin que les pays sont ce n'est pas pour les intérêts des Congolais. Aussi longtemps que les Congolais ont accepté de cohabiter avec les Rwandais dans l'armée congolaise. L'armée congolaise est dirigée par les Rwandais. Félix vient de nommer les tout-inélotiques dans plusieurs axes de guerre. A nommé Bango. Mais tout le monde a Congolais tellement se soulever à lui que tout le monde a battu. Tant que Bondimé battu la carte armée, ne pensez pas que les Angolais, les Sud-Africains consorts viendront faire la guerre au Congo contre les Rwandais qui vont réussir Bango. Plan Nyonso Boko Sala. Badouala baza la carte armée, ba chef na Bango, batango fort et consort, bazawal va développer sa plan na camp adverse. Parce qu'il contrôle l'armée, il contrôle tout. Voilà. Est-ce que sortir à Jama Kaboun, on va finir par ici, Nabio, sortir à Jama Kaboun à prison et influencer quelque chose? La sortie de Jean-Marc Kaboun, ça dépend de lui. Parce que les négociations, on voit qu'à la prison, il y a eu des pourparlers entre Yen et le pouvoir. Donc ça dépendra de quoi se sont dit la carte à prison. Voilà. Ça dépendra de lui. Ça dépendra de lui. Là, je ne peux pas faire trop de commentaires parce que c'est encore fraîche. Je pense que c'est une question qu'on va développer dans les jours à venir. Merci beaucoup, Mwanamboka Morning Star. Voilà, tu peux si Maloba, Mwanamboka Pascal Kamani depuis Paris. Maloba, lecture là aussi, Makamono Sotobio. Oui, bonjour.
bonjour Ndeko, merci. La PCI bande on a eu sopenyo son beauté tout ça na bango partage à idée na chaîne na yo na PCI monista beauté bonne année na binonyoso. Merci pour la question. Donc bon ngana ngana lobara que non makamunyoso oyo et ça résultat ya traîtrise oyo Félix a kendaki ko oyo kendaki ko s'engager na niveau ya tant pouvoir na il va au pouvoir pour le pouvoir. Il faut rappeler les gens que tant Félix a eu l'élection a gagné qui était a négocié qui après l'accord ya Kingakati akutana na Kagame na Museveni Kabila tindaka ya bikendo kutana bango bango ne ba valider pouvoir na yo et tant akutana na bango il y a eu des accords secrets oyo basalaka yango bokomona le 12 juillet 2019, Félix Akendara na Rwanda, ou Akendara signé un accord na Kagame, officiellement. Rappelez-vous que moi, si je suis à na Moro, Ayara na Bango, si les lots sont à place, bazana raté. Ah, voilà les Arabes. Honor, excellence. Nakata accord wana, s'il vous plaît, Oloba, nakata accord wana, ou Kagame a imposé. Na kati ya accord wana ya monde M23 parce que ezaki ezalaki ko concerner M23 Kagame na tanga longi pa Kagame ke pa Museveni donc Kagame na Museveni baza eloko moko eloko bat babosana ba politique ya bouc émissaire ya ko accuser Kagame ya ko accuser Kagame sans ko accuser Museveni eza politique machiavélique donc c'est-à-dire ozongo la kisabatu que non azo sala quelque chose mais ozano eloko ya kosala te. Et pour au monde que non, en octobre, je crois le 27 ou le 28 octobre, bah qui ça la route feuille de route pour par rapport à l'accord signé le 19 juillet, le 12 juillet 2019. On a 4 même M23 par le bango tout le temps, il faut rapatrier 100 000 personnes réfugiés bazakuna et là Kagame kangama nango yangwana mais posez-vous la question pourquoi Kagame alingi ba réfugiés 100 000 bazonga mais ils ont accepté à accueillir les réfugiés à Londres, à Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'il faut que comme dans la convention des Nations Unies, 100 000 personnes sont déjà voté, les référendum, voter rattachement dans le pays Moko, Nations Unies, il faut valider. Et là, Poutine a salaki na Crimée, na Sébastopol. Il y a pendant 6 ans na oyo azaka na politique moko de vision babenga spéculative azane nelo kosala te mais balobaka Otto von Bismarck ancien chancelier allemand oyo asala partage ya Afrique la conférence de Berlin en 1985 une diplomatie sans la défense sans l'armée c'est comme un musicien zobeta musique sans instrument nalo pona clôturer kaka na niko kota na ba on a affaire à un traître. Félix n'est pas une solution, c'est un problème pour le Congo. Au moment où Bamboga Nyonso Oyo, ce jour d'indépendance, ça a défilé, stratégie de défense. Pour nous la qui s'abattu, par même Bozanango, la dissuasion. Dissuasion, non, au détourner Moutou. Intention au azalaki na ngoya osala na mboka bino. Faut réfléchir quand même dans le cadre géostratégique. Tala ba mboka leti Maroc na Algérie. Est-ce que vous voyez que non Maroc a été resomba ba armes ba F-35 américains ou ba américain ba teke la mutute ba avion de combat. Ou ba Israël a ko utiliser wana c'est tout ça ba avion furtif. Ba détecteur ngo na ba radar te. Pourquoi Maroc a sommet? Parce que Algérie en 2020 la coopération militaire a sommet à commander un avion Sukhoi il y a première génération mais Sukhoi 5e génération au Russe basali donc aux hommes que non tout bazon la qui sabino que non biso tozana boyo yoko ko attaquer biso beto ko attaquer odé mais si on n'a jamais fait pour la Rwanda pas la qui ça ba matériel ba somba yo sur mon armée na la général moko azakutu retraité na armée française alobi depuis ba réserviste ali depuis
Loba conseiller à armée française avait depuis à la carrière na ba guerre à la na Bosnie ba Irak ceux qui 40 ans yango na mona armée moko et abandonné l'équipement et kimi abi ceux qui a trahison te abi ceux qui bomoni ba basai ne wana c'est-à-dire il y a une trahison abi normalement militaire il faut ou aziki sabiloko ba matériel pour tika dans mongona mais les autres en avion ni o biso to tika donc to ça na ba 3 Sukhoi wana o ba kabeli yango Rwanda na ba hélicoptère militaire. Pourquoi Félix anomaraka ka batuti ba kabeli o Rwanda nini mais ba tika li bango au moins na Goma Rwanda ya zi ba matériel nyonso ba avion ba lance roquette et bilo nyonso donc ba okini to bo sala te to rappeler que non il y a même je crois 2000 à 4000 militaires au sous-Soudan nanga zui akeko former bango tout ça na idéologie na bango donc bazina ba matériel na ba militaire na makamunios au levo tumba yango normalement un militaire professionnel agissant en wana demandez-vous pourquoi Félix Anomaraka dans le ministère de la Défense doit Anomaraka incompétent na kati ya commandement ya FARDC auti ko charger Chiyoyo jour à Nomara Chiyoyo en 2022 à Tchaka Touti Moroboy chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements et les opérations de Moudeza clé na marambo ya ba combat ya champ de bataille marambo tout wana batunyo so ba loba auti ko charger dernièrement à Longoli Chiyoyo, à Longoli deuxième chef d'état-major général adjoint, deuxième chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration de la logistique, Matigi Toutiwana. Et puis il y a eu la région, troisième région militaire, où est regroupé la province Nyon Soana 5. Il y a Est, Azisu Touti, Achewana. Mais il faut voir que non, un Touti a eu Goma Toutité. Touti a eu Kawana Toutité. Tout azaleti balobaka bato ya este kuna balobaka ke non tout azaleti yesu na nzambe moto akokabola bango aza te donc biloko nyonso wana ezolakisa ke non yai oyo babengaka intelligence avec banguna ya mboka na biso bapuissance étrangère mpona contre la RDC eza baacte ya haute trahison parce que ndenge eza ndenge wana na minute nde oza boye ceux qui vont non parce que Sadek bazolinga va se retirer Afrique du Sud a koya au côté ba combat na te parce que azomona que non comment se fait-il na kati zone moko boza problème est à commandement et coordination na kati zone espace moko wana il y a autant d'armées il y a Malawi il y a Tanzanie koto banani ba mercenaires déjà ils ont interdit aux mercenaires koto yo FARDC koto unité spéciale koto ba wazalendo mais comment vous bunda na désordre ndengwana est-ce que vous connaissez Afrique du Sud une armée professionnelle respectueuse ba rolinga ba évoluer na désordre wana o tilo mwazo créé il a toujours vécu comme ça il a toujours toujours système wana et de l'autre côté bisonyo soza spectateur, il y a un régime basé sur la kleptocratie, sur la corruption. Il y a enrichissement, il y a famille, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que non, le monsieur n'est pas une solution, c'est un problème. Et ça, calamité, un malheur pour un Monsieur Pascal, est-ce que Bukavu est en danger? Mais le pays n'a pas on a vu ce que vous PC déjà armé, matériel militaire, parce que dernier verrou est allé qui est Goma. Mais ceux qui vont livrer le matériel nyonswana. N'a ici on va récupérer les militaires pour la plupart, manipuler les blocs qui former tout ça c'est là. C'est quoi votre donc problème à problème et ça d'abord vrai problème c'est la crise de légitimité et parti à Est on a mis un conflit ethnique il fallait qu'on déclare aux zones neutres démilitarisées et permettre qu'on ramène la paix va vivre ensemble mais le qu'on va pouvoir où yaka
bakota na danse wana bazwa ba pouvoir pour le pouvoir ba corrompu balingaka ba profiter na désordre ne wana pour bango pe ba s'enrichir. Pour finir na ko le bagay lo mo suka biso do koti maramo awa to kile ti na parlement et ainsi de suite. Na solo na président parlement commission il y a parlement à Assemblée nationale de France ou à la président commission de défense. AFC Nabi déjà ceux qui vont acquiser Kagame na Museveni. Alors pourquoi Félix apportera plainte dans la Cour de justice internationale Nenge Afrique du Sud et porter qui Benjamin Netanyahu balancer mandat d'arrêt international contre eux. Nenge communauté internationale va porter contre Russie. Donc contre Poutine. Jusque-là, nous Congo a porté plainte contre Rwanda ou Ouganda. Vérifier Monique Sarazana et puis pourquoi Pascal, plainte des Alaka, Félix a retiré Kamo. Ah, pour la ligne. Pour la plainte existe à la fin de on a arrivé à retirer la plainte. C'était quoi? Il y a des rapports. Il y a des rapports où il y a experts à Nations Unies qui ont acquis Rwanda. Donc, avec ça, tu peux porter plainte très bien. Mais Afrique du Sud, ça la pourquoi Bissot Toro Salangote? Parce qu'Afrique du Sud, parce que Palestine, les pays, les États, mais Bissot a un État indépendant et puis tout ça, territoire, Bissot, souveraineté, Bissot. Merci beaucoup, mais pourquoi à pas la montée? Merci beaucoup. Voilà, la question, ils ont poussé Batou. Non, le monsieur, il a trahi le pays. Il a s'enrichir. Ceci, c'est là. Et ainsi de suite. Donc, politique, la vision, c'est une vision au lieu à la descriptive, mais une vision spéculative. Merci beaucoup, Madame Boko. Donc, ne perdons pas le temps. Il faut changer classe politique, changer les partenaires internationaux. C'est tout. C'est ça le vrai problème à Congo. On a une classe politique corrompue. Merci beaucoup, Madame Pascal. To pesi baloba et pas ya moko ya membre ba Union Sacrée, président ya moko ya parti Union Sacrée, Kiko Lambert. Lambert, je rappelle qu'il est le fils de Lambert Mende Omalanga. Mwana boka Lambert, mamlo mboka yo. Merci beaucoup ndeko na ngai Fiston Pelende et na pesi mbote mingi na bandeko oyo tozana bango na ligne tika ete nzambe ayeba kopambola moko na biso. En fait, problème oyo tozali nango na Congo ezali problème moko, ezali problème ya trahison. Ndeko na ngai je ne sais pas les noms, il y a na France, Pascal Kamani. Oui, Ndekonanga Pascal. Beloko moko très capital. Mboka ekokende liboso te likolo ya trahison. Je crois bien que na otai kosala émission moko na yo mwana mboka Fiston Pelende na lobaka na émission moko na lobi erreur oyo président Félix Tshisekedi asali ya kozwa kamere ya kotia ye pembeni na ye eza erreur grave. Et puis na lobaka na émission moko que président Félix tango azwaki bokonzi mutu ya liboso alingaki kokanga ennemi ya Congo ya liboso c'est Joseph Kabila. Et nazo comprendre te bana mboka Congo ba comprenaka politique malamu te. Ba comprenaka malamu te. Na koyebisa bino que Kabila tiki ba pion na ye pele oyo bazali ko travailler na Félix Antoine Tshisekedi. Félix ata sali nyonso tout a réussir te parce qu'il a travailler na ba traître. Et ba traître wana nde baza ko pesaka information na mboko ya Rwanda. Mais soki tolandi ministre na ya justice ati o lelo batu nyonso bakomi ko betela maboko Constant Mutamba mutu nyonso to yebi azamu na Kabila. Azali muto yo Kabila aboti pa bokole. Y compris votre père. Y compris votre père aussi. Oh mais mwana mboka naza koyebisa yo na epesi merci na eloko yo koloba awa.
Mende Omalanga azali mutu azali papa kulutu na ngai ou azali papa na ngai, oui. Mais na makambo ya mboka soki mboka ezokende malamu te toko défendre mboka na biso. Même si papa na nga biologique soka zoloba maluba malamu te sur Congo ou aza na ngambu moko ya bato baza koboma Congo, je ne pense pas que nga na kokotela papa na. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bref, année, au moins à l'époque, Excellence Monsieur Lambert Mende abandonné pour soutenir Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Et pour tikala pour moi n'a jamais pour les canaux émission pour défendre Makambo et Tali Joseph Kabila. N'a pas qu'on défendre Yangote. N'a qui toujours contre na Makambo ya Joseph Kabila. Et tout ça pour fonder la mboka na biso. Lelo Félix Akokende mais biso tokotikala na Congo. Tomoni toza kovanda na ba mikili mususu ya poto. Bamboko tozaliza bamboka na biso te. Pourquoi lelo tokimi bamboka na biso toye na bamboko tofandi? Parce que pe ezate na mboka na biso. Parce que makambo mabe eza na kati na mboka na biso. Yango ne sali ke biso lelo tobima libanda. Je ne pense pas que ceux qui mboka na biso lelo ebongi ekomi lokola ba Afrique du Sud ekomi lokola bamboka mususu tozomona ba Gabon. Tokolinga kuvanda na bamboka na tokolinga te kokima na bamboka na biso. Mwana mboka Monsieur Lambert, autour de ma trahison, guerre aussi la tête, le président va entre parenthèses à cause ça la loi comme l'ongate parce que Aza entouré na traite de traîtrise mais ma casse qu'on a tout ni mutuna sikabu. Ce qui n'a dit ma oyo mwana mboka Morning Star lobby yena mwana mboka Pascal Kamani. Bon, tant trop loba awale tiba convoi ya Uganda et côté na Congo. Trahison na niveau nini? Moi, Mboka Morning Star lobby awa Museveni a benga qui chef de l'État. On ne sait pas ce qui est nini mais il aurait menacé le chef de l'État. Bon, sikoyo nakawana trahison na niveau nini? Pour la convoi kota na ni fa pesa ndingisa chef de l'État toba militaire. Trahison na niveau qui est en train de trahir qui? Mais trahison et son kota kaka pa na bandeko na biso congolais. Trahison et son kota pa na bandeko na biso kaka congolais. Pourquoi trahison et son kota? Parce que mboka ezo ke de malamu te. Bato salaire a malonga te. Bato baza ko vivre na pasi. Tomoni batindi ba soda mais opération pesa soda $200 pesa arme. Bomoni yango. Ba Rwandais ba sali yango. Soda pesi nduki ba pesi $200. Pourquoi? Parce que makambo eza malamu te. Notre président de la République avec tout le respect que na pesa ka epai na ye a suivi beaucoup des aventuriers ou a été tout autour là. Écoutez, dernièrement, on a été au Benga même Yomwana Mboka, na bengi monsieur l'ambassadeur, ou azali ambassadeur ya Afrique du Sud. Ndekwana ayambaki ngai. Na bengi epo na koyebisa eke ke bana batu oyo bazwa koya kokozwa batena lie. Banguna epele bazwa koya kozwa tena lie baza kokota nzela makolo na pesi information na ndaki na pesi information plutôt aza koyamba téléphone te mais tant tomona ki azalaki na problème en Afrique du Sud biso surtout toyebi problème azalaki na ngotango azalaki na Congo ayebi Congo na nga malamu na bandai ko benga abandai ko sola na ngai azalaki soka moni appel na ngai ako rappeler ngai. Mais lorsqu'il suit kaka kibokondi awa et s'il a yambara sur téléphone ki voilà batu oyo baza ko travailler na Félix Tshisekedi baza batu moko oyo ngai ti lelo naza ko comprendre bango te yango ozomona ke mboka na biso Congo ezokende liboso te toza na problème moko ezali kaka problème ya trahison tango ke trahison oyo esili nano te mwana mboka Tristan Pelende bitumbe kisila kati na mboka na biso Congo. Na ekolo belo ko mususu awa. Na Corner nanga. Allez-y. Allez-y. Le 25, le 27, après ça qui va date bien, le 25, le 26 et le 27. Na kozwa Goma. Goma ko ina ba date. Bolanda ba date au corner nanga pesi ki Goma ko ina ba date. Et corner nanga bakisi lisusu.
que le 20 février nazokota Kinshasa bana mboka tozana bino awa bokoma ata bozana babiki ya bokoma okomona que le 20 février événement qui sale na mabe na mboka biso. Pourquoi? Parce que azali na batu o baza kopesa ya information et batu wana bazali kaka tout autour na Félix Tshisekedi. Voilà moi muke intervention na koki kosala yango wana mwana mboka biso. Bon, avant la tikayo mwana mboka Lambert, est-ce que parce que na constitution na biso pelobi mwana mboka soki a sepeli na gouvernement avec otomboka mbololenge oyo ba colonel nanga basali ba komba tomboki ba rebelle. Croyez-vous que rebelle bango ezali vrai to ezali masqué na ba paya ba Rwandais ba Ougandais ba ko maskaka na bana mboka yo na moni bana mboka ba ike na ba bicho ba confrère mususu ba iko kumisa aya kaka est-ce que ezali rebelle ya bana mboka to ba nguna nde ba iko envahir biso? Rébellion, merci beaucoup pour la opesa ngai maloba mwana mboka Fiston Pelende. Rébellion oyo Monsieur Corneille Nangaa zo sala ezali pour na profit na bango. Ezali loko ya malamu te. Rébellion oyo Corneille Nangaa zo sala na lobi yango a haute foi. Ezali pour na profit biso surtout to yebi ke Corneille Nangaa zalaki na ba minéraux na ye na mboka wana ya Congo. Et lorsqu'il a fait ça qui m'a mboka pouvoir, il m'a dit que le bango Corneille Nangaa a bien la salle qui est il a coupé ça Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Donc bayoka ki malamu te mwana mboka Félix Tshisekedi na Corneille Nangaa. Corneille Nangaa lobaki ke batikela ye ba biloko na ye, ba minéraux na ye ba simba yango te. Et lorsque mwana mboka Félix Tshisekedi a telemaki pona ba minéraux ya Nangaa, ndio omoni sika makambo ebandi. Merci beaucoup. Ndio omoni ta makambo ebandi ainsi que Kabila ayi na kati ya biloko wana basimbi ba biloko na ye nde sika omoni makambo ebandi. Na ekosonga na likambo oyo mwana mboka lobi Morning Star alobeli biso vérité. Bino bokanisi ba soda sud-africain bazoya kubundela pona biso ba congolais. Je ne pense pas. Bango moko nanu boyoka Afrique du Sud abunda guerre wa. Afrique du Sud abunda guerre wa. Bona kotindela biso ba soda na eko basala nini? Merci beaucoup mwana mboka Lambert. Le temps nous presse tozonga susu. Topesi maloba et pas ya mwana mboka na Johannesburg na Afrique du Sud. Commandant Congolo Anderson de Djobour. Honorable maloba mboka yo. Lecture de Mamtoloba. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Morning Star, mon ami. Merci beaucoup. Ahmed Jibé Carré, merci beaucoup. Kiko Lambert, honorable, merci beaucoup. Mon amboka Pascal, merci beaucoup. Bolimbi, si vraiment mon amboka Fiston Pelende, si il faut si je faut tout débattre les lots, Bukavu est retombé, est en danger, oui ou non? Na ko répondre yango, mais na bandana nous na ko meka ko toucher na makambu oyo ba intervenant na biso balobi. Mwana mboka oyebi ke awa tous les coups sont permis na radio lokolo mais sauf les injures. Faut pas argument. Ngana finga batu te na plateau, na finga jamais batu. Moi je suis là pour souligner les histoires qui sont dites ici. Na lukana pour ne pas dire recadrer mais na épingler moi babilo comme ça au baninga balobi na mutuno tunaki mwana mboka Morning Star convoi ekotaki ya ba Ougandais. Oui, mwana mboka a répondaki en malignement mais soko nandi na malobeli ya Morning Star biso stoyi yango ezali vidéo ya kala omoni na kokota na terrain mingi te ya ba recherche parce que na yebi ke Morning Star kota na robetanga bakao mais il est vrai que il est vrai que Congo na Uganda bazali na collaboration ba travailler na partenariat o esaka ke Uganda ya kolanda ba ADF na nuna yeti na ngamu na biso ba travailler en collaboration. Mais la prise à souka et ça qui
na prise à suka ezaka keno Ougandais azaka tutsi donc tutsi na bantu moi tolingana ya songi ya minu kaka tosekisana kaka na songi ya minu mais na mutema ezaka yango te parce que mwana ya Museveni oyo azali chef d'état-major kuna tantôt il soutient l'armée congolaise tantôt na ba Twitter maye akresaka biso abwakelaka biso babiloko donc eza vraiment compliqué donc tellement que nous sommes en face des Hutus des Tutsi donc tokendaka nango kaka ndenge wana omoni na makambo oyo mwana mboka Pascal alobi makambo ebele mais so olandi na sepelika parce que aza mutu angambo ebale teba bato angambo ebale babenga Félix Jamais Tshisekedi babenga kaka Chilombo donc soki de mutu abenga Félix Chilombo yebeka aza na ngambo ebale biso na ngambo ebale donc nakoyoka ye kolo ye mutu angambo ebale nakoyoka ye makambo azoloba mais c'est très intelligent mais malheureusement aza kozwa biloko moko ya balabala babiloko tobengaka babiloko ya l'homme de la rue aza kobena na débat politique dans un forum politique oyo lebiso akeno mama Denise akendaki na Uganda na Rwanda azwi baorphelin ye na bango na Congo oyo lelo oyo aya na baorphelin tomona place batia bango te téléphone Android nani bakopekisa kuna na este afilme bana baorphelin oyo Denise Nyakira wazwaki déjà tant mutayeka na plateau alobika déjà lo wana malamu na déclassé quel que soit les mots ba terme français yo savoir utiliser nanga utiliser yango déjà je l'ai déjà déclassé parce que il est en train de se confier aux histoires de la rue donc je l'ai déjà déclassé nazo mona makambo mingi ya koloba na été souci na ezali que non famille Tshisekedi ba au pouvoir pour s'enrichir oubliant que Mobutu era pauvre un pauvre journaliste na pouvoir akomaka millionnaire Joseph Kabila donc pauvre kutu mais lelo akoma milliardaire Joseph Kabila na famille na ye ba Jeannette bakoma na mbongo basoyi bakoma na mbongo donc ye amoni yango te amoni kaka ba Tshisekedi or Tshisekedi kutu abotama na bonne vie par rapport ya Joseph Kabila na yokaki ndeko na ngai Pascal alobi lisusu awa keno soki bon to banana no makambo omoni ndenge sali boya fati tanga ina pouvoir ayena politique mususu ba biloko nyonso ba date nyonso yoka zopesa biso na Rwanda signé d'accord c'était fait ça se faisait pendant la journée c'était pas la nuit hein fati est allé là-bas ayena pouvoir a chena mutu na ye adage mondela lobaka soko menge loko boye et simite il faut changer le fusil d'épaule fati a moni que non Kabila au pouvoir, toke na ba guerre na Rwanda, to gagner Rwanda te. Alors aye na politique ya tous travailler na collaboration. Tous sur la bien, bino boza na minerai te, mais boza na ici n'est pas na bino ya raffinerie, biso toza na minerai. Alors to exploiter minerai to nango, to raffiner, to travailler en collaboration, en parfaite collaboration, to collaboration de bino bozo 40%, biso de 60, soit de biso de 55, bino bozo 45. Une très bonne chose. Kagame andimaki yako. Aye ba signé d'accord mais ndenge assez à message déjà ko soba minerai wana na makili ya koboma ba congolais ko fele basi na biso aza ko soba ofele akokaki d'accord wana te il y a un de biso na dibulo donc on ne peut pas connaître ce qui dépasse à kena ko signé d'accord mo il y a partenariat na Rwanda non Vital Kamerhe rappelez-vous makambo Vital Kamerhe ça d'abord déjà bana kala na époque Mobutu ya Kabila que non la prière pour de la que non il faut ba minerai na biso to exploiter ensemble na Rwanda mais c'est que d'ailleurs biso Rwanda donc biso to exploiter minerai tu es dans pas na bino pour raffiner yango to teki to kaboli mbongo pourcentage biso ba ko minerai to ju autant bino ba to raffinerie bozu autant donc c'est différent oyo mwana mboka Pascal alinga ile biso on dirait za makambo moko ba révélation ya makambo moko boye oyo mokila ebité teza yango te asigna ba contrat na butu te asigna contrat na moi tout le monde a vu akenda na Rwanda Kagame aya na Bukavu to mona ye basolola makambo oyo ya business d'un pays voisin avec un autre pays voisin ezali crime te mwana mboka Pascal Kamanyo bon mwana mboka je m'excuse mon frère au moins s'il vous plaît,
publié. Ndeko Et puis, Pascal, l'accord Ndeko Pascal, le Parlement a ratifié. Ndeko Pascal, démocratie Ndeko. Ndeko Il est pas Pascal, unilatéral. Ndeko Il est Pascal. EAC. À quelle contribution Ndeko on a Pascal. Ndeko Pascal. Non, pardon. On a un problème, il y a souveraineté dans Mboka. Ndeko Pascal, s'il vous plaît, Ndeko. Ndeko, voilà, s'il vous plaît, Ndeko Pascal, s'il vous plaît. Ndeko Pascal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ndeko Pascal, Simbalan micro. Quand on a micro, s'il vous plaît, Ndeko. Quand on a micro, tika ne quoi si ça, si a recadré au Kozonga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Simbalan Ndeko, Simbalan. S'il vous plaît, Ndeko, Simbalan, Yorobaki, Simba Ndeko. Ndeko Anderson, allez-y. Voilà. Donc, naïf c'est que déjà que non, colonnement na moka Pascal te ba français au moment solo ba wana, mais politique a qu'on maîtriser en côté. Ndeko Pascal, s'il vous plaît. Ndeko Pascal pour la télévision, s'il vous plaît, Ndeko. S'il vous plaît. Le temps nous presse. Aujourd'hui, à Milita Mouninga, la région vous fait signe déjà là-bas. S'il vous plaît, Ndeko Pascal, très là-bas. Ndeko Pascal, s'il vous plaît. Et là, il y a débat, il y a battu à Mayele. S'il vous plaît, allez-y, Anderson. Bon, moi, je Pascal, quand il y a un micro, na Morning Star, pardon, na six ans, on a fait dans un loba. Bah, moi, il y a eu ta main. Tous les paroles, deuxième tour, les alliés, on peut me tourner. Alors, allez-y, parce qu'il y a 2 minutes. Voilà. Il faut accélérer 1 minute parce que il y a 1 minute. Na yé na moi, na biso, moi, la mère Kiko. Un frère que j'aime beaucoup. Moi, la mère Kiko, Nayoki Obandaki bien, on dit que non, elle a les bossos fâchés à Salaki, et Zali, parce qu'il y a Kangaï Joseph Kabila. Ah, Ndeko. On est là dans l'histoire, il faut rappeler à l'histoire. On dit que Kabila est arrivé au pouvoir pauvre, à s'enrichir dans le pouvoir, à Sali autre, bien en Alingana, à Boti Mississa continue à Mabélé. Alors, l'histoire nous rappelle que non, vient à Biso Denis Sassou Nguesso a perdu le pouvoir. L'Issouba a gagné le pouvoir. Tant l'Issouba a gagné le pouvoir, jour Moroka il y avait un certain aîné, na Braza Kuna na Kombo la mère Kiko, a Ibisi l'Issouba habité, au monde de l'Ina Sova na danger pour nous, qui nous rebête à Massas Nanda Deni. Mais qui n'a pas bête à Massas Nanda Deni, le Kito au Bazoa, l'Issouba Kima. Mutu après ça conseil ou ça il la mère qui kokuna bakima ba mi retrouver et ben tibijo soit ba il doit prophétie kuna tibijo soit ebisa bia aux gens sur pouvoir te donc on doit comprendre que non vision oyo tana ngona eza mabete eza malamu mais yeba ki Tshisekedi aza visionnaire pe aza pe entouré na batu ya mayele ba epikisa ke eloko wana eza facilité Joseph Kabila oyo zomona na aza Kabila yemoko mais assez alona misisa na mboka wana Congo oyo esali ke ko maye eza facilité tanaka ka la distance awa omona ndenge nini asa ko malmener biso batu nyonso oyo bazala ya ko bakino Kabila Rwandais bakoma ko kende ko se plier pa na ye pona ko nini ko zonga na pouvoir na yo ko lobili ka momoko wa Corneille nanga apesi badate apesa gana simbi mais obosani ke bazwaka mboka moko poso ruchuru bien Masisi. Non, pas Massissi. Avant Massissi, Corneille nanga lobaki non dans 72 heures. Oui, ça c'est que là pouvoir sinon que dans côté na Goma. Tout ça là plus d'un mois, 72 heures les gars ici mbaté. Oh ya lobi sikoyo oyo tant baza déjà na voix ya Goma, yo moni ngo la révélation, on dirait azali homme de parole à kokisi yango. Guerre ndenge zalana ezo bitumba limbanda. Le yo ba mingai lobi yo pela kidi banga pela ko bamba yo. Donc ndenga ebisi wana que non na fait le 20 février à Kota na Kinshasa, ngai bato yo senga bazo bikwana, ngai nazali parmi ba on a ebiso que non lokuta. Alors, na kosil ça na bio na bino et ça na yo sabino que non omoni Corneille nanga ba corps yo bi que non ba yo na ba signala ba corps bien tena Tshisekedi non c'est Lukuta Corneille nanga les gars na TV5 na télé 50 ya Jean-Marie Gassamba vidéo ko ba songa na mikolo na ba télé il a dit quoi? La personne qui avait gagné les élections, c'est Tshisekedi, c'est lui le président. Mais, vous voyez, le parti politique, monsieur, et la majorité parlementaire. On a calculé, on a Tshisekedi, le roi, l'embele. Mais,
comprendre te elekeli bango carré minye na besoin qui ou pas de problème akenda sala wa ya sala na problème ezalité mais tout mona ba leader makasi ya rébellion bakufa na mokili awa tout mona vient na biso savimbi akufa na wala ntaba tout mona président ya nani ya grand na Libéria nani opposant nani rebelle makasi bakanga ye donc bazali bien to peso ba kombo na bango bakanga na bango donc komona Corneille nanga lokola akomi nzambe te akomi homme de parole te kobanga ete eza guerre oyo koya lobi te bi yango te na ko répondre seconde na rechute na répondre mutuna mwana mboka makambu ya Goma ya Bukavu ezali en danger oui Bukavu ezali en danger parce que tout le monde a déjà passé à la bitumba ba mekaki ko kende kwa attaquer kuna mais to ka ipeke nani basoda bango bakoyaki na mbiskada basoda biso bagomi bango lokola bambinzo nazo remercier kaka pe ko féliciter ba FARDC oyo ba beti susu soki major so colonel moko lisasi na guerre na front kuna parce que aza elongi mulai batimilaki déjà que aza tuti mwana mboka Fiston Pelende guerre otozana yango awa ezali pas pour essayer la délouer pourquoi parce que dans notre armée nous avons des traîtres batraître wana baya bakota ndenge nini bakota na brassage pe bakota na mixage ndi place bato na baya na guerre na biso ozomona video mo za circuler awa pendant que oloba alo tenga video moko awa na moni ba FARDC bango na bango bazobunda so capitaine moko ameli carte ya Rwanda ça se passe voilà bakangi na carte d'identité rwandaise ameli yango pas prévu za la té ba finir be na mungo ba bio erofitate. Vous comprendre. Donc Babylone, tant que ça dans Babylone, ils pas. Rappelez-vous tant Baboumaginani, général Peter, gouverneur militaire. Naïbi savait qu'il y a ça est mêlé. Alors, Babylone a beau tant on fatigue, à ça on voit une négociation M23, parce que si on est en M23 une négociation, et on s'en a que non, brassage, mixage, bah tout autre, mais ça qui va rendre, tu peux me dire, il y a armée la biso, bah qu'on soit là, donc on soit sous la carte de départ. Et c'est quand on va sous comme maîtrise sous comme une sabato. Mais il y a les gens qui ne comprennent pas ça, qui sont en train de condamner Fatih, car nous ça m'a fait dialogue là M23. Ça n'a pas plus à Bomi capitaine général mais il n'y a même pas une semaine, mais là on a mon tour. Merci beaucoup Anderson, merci beaucoup. Toka ma micro s'il vous plaît. Toka ma micro. Merci. Topesi Maloba et pas ya confrère Nabiso analyste politique Ahmed Juppé Carré. Oui, Fiston Pelende, question d'abord. Analyse Nayo sur Mamdozo, est-ce que Bukavu est en danger? Trahison, ils ont un niveau, il y a armée Nabiso, sur tous les plans. Nous surtout on a convoi, tout le monde convoi, il y a Ougandais et Koti, na Butembo, moi Mboka Morning Star, na moi Mboka Anderson, on vidéo à Kala, on ne sait pas mais Moutalo Bakuna ils ont les 30, on ne sait pas parce que montage, on ne sait pas mais convoi et Koti to moni yango, malobert la Akuna Bana Kala. Comment ça fait-il que si seulement vrai convoi ils allaient à Sikato à Kala, Ougandais tu yobi qui va contre biso batuti. Mais pourquoi est-ce que mon compte va permettre bango bakota? Alors qui est en train de trahir qui? Lecture nayo. Est-ce que rébellion oyo il y a entre parenthèses qui passe par terroriste et ça la droit au salango bananga et consort. Lecture nayo sur makambutu wana au monde ngani. OK, d'abord premièrement, na pesio merci pour l'invitation nayo na émission oyo. Deuxièmement, merci pour la disponibilité à bande konyoso toza bango en ligne awa. Troisièmement, na opesa d'abord ma condoléance na ba famille surtout oyo bazali éprouvé na est ya mboka y compris ba oyo bande ko na bango bazalaki ba militaire ba soda bazobunda po na mboka et que bande ko na bango na ba kufi parce que c'est vrai il y avait carnage dans la ville de Goma et puis na bande ko surtout pe o bazalaki ba civil mais bande ko na bango ba koyaki makila la bango esopani po na libération ya Congo otoza ko luka donc na pesi vraiment ba condoléance na ba famille wana nyonso. Et puis là, la famille à casque bleu, y compris les familles des Sud-Africains, ont tombé sur le champ de bataille pour aider Bisso, na Makambo et Talimbo Karabiso. Goma en danger, oui, na Olbakeno, Goma est allé en danger. Ce que moi j'ai remarqué, Bande Konyo surtout Bazali Kolanda Bisso. Bukavu. Pardon? Bukavu. Bukavu, oui. Bukavu en danger, oui, je dirais que Bukavu est en danger et puis est en grand danger. Koloba vérité la makambo etali mboka elingi koloba tekeno batu bazali en connivence avec le Rwanda ou bien avec le M23. La guerre ne se gagne pas parce que boza ko bomba vérité, bolingi kokosa pour que bo lukasoki koko
Copé, ça peut-être pouvoir en place ma PK et ça guerre et gagne la vérité peut aider aussi la population parce que on a les Kamboya Goma tant Goma et Salemindenge Salemiwana les gouvernements de notre pays babandi kokosa babandi kopé ça ba information à l'okuta tant on peut cette information à l'okuta on note Goma tozo boudana de l'oko mokote bani ni boyena boy population ko talabi c'est que Goma za na sous le contrôle de FARDC abimi na nzela kuta na ba M23 ba kanisita msusa za espion ba bomier donc vérité ezali peut très important pour la préparer bana mboka ba positionner ni bazwa mais c'était quand même bien balobaye que non voilà par la bouche de Patrick Mouya balobaye que non voilà population avant dans la carte ya bandaku pour que bazela dans nous va contrôler situation voilà Goma en danger oui Goma est en danger pourquoi parce que le gouvernement la biso du genre l'armée ya mboka la biso basaki nini batinda qui force nyon surtout na côté ya Bukavu alors il y avait un grand arsenal oyo bango batiaki na position na nini na Goma pour basala nyon so Goma ekweyate alors tomoni yango ndenge ba arsenal wala nyon surtout na minutes o ezala maboko ya Rwanda na ba allié na ba M23 na ba AFC tomoni ndenge ba soda na biso même ba abandonner puis ba se livrer pas ya Banguna donc nyon surtout wana eza élément oyo de base zo la kisabiso que non Bukavu eza en danger pourquoi parce que ceux qui bango batia qui va déployer qui force nyon surtout kuna na Goma na minutes au force wana alors je ne vois pas na vitesse nini oyo bakoki ko déployer les sous ndenge nyo surtout sengeli pour que Bukavu ezala protéger à moins que ndenge na moni ba mobilisation kuna na niveau ya population parce que la guerre aussi quand elle devient populaire et ça la rakino voilà population ceux qui pas télémi to mona rango na Kinshasa avec un simple mot d'ordre ya nani ya feu Laurent Désiré Kabila to mona ki ndenge ba to bazala ki na ba arme na maboko mais population kanga ki ba na maboko puis ba maîtriser kabango. Mais ce qui est vrai est que Toko Wangalangote, Goma, Bukavu, est vraiment en danger. Nakolanda, oh, bande konyo surtout balobi awa, ngala roloba, boye. Donc, bamususu nazo ki na bango, nazo en connivence na bango, bamususu na kumeka un peu ko recadrer moi moukie. Mboka na biso, c'est vrai, ezali na banguna ebele, à l'interne comme à l'externe. Mais sikoyo, ngai awa, na kozalate, mwana oyo azomona papa na yazo bimaka na libanda azokendaka kolangwa na libanda na balabala na betela tata maboko pona robanga keno bambongo nga na dépendaka ya Minerval na ngato ya uniforme na ngato ya basilabus na kozaki pa papa na zwa yango te. Ce qui est vrai est que notre chef de l'État azobeta malamu te. Et loko nga nazo féliciter chef de l'État kaka parce que ndenge a télébi na décision na Kolbakino voilà il ne va pas négocier avec les M23 parce que négocier avec les M23 ça va nous ramener au brassage et au mixage ce qui fera que notre yebi suite nango mais en réalité les chefs de l'État on a besoin de mabepo na nini azoye bate kopona ba allié parce que guerre ceux qui toza na situation ya guerre na kati ya mboka ezalaka problème ya ba allié toyebi yango que no le Rwanda a l'Union européenne avec lui il a les Britanniques avec lui il a donc ba pays wana avec lui. Mais il faut se poser la question, qui sont nos alliés? Ok, ceux qui ont identifié Alé Nabiso, est-ce que nos alliés sont des alliés de taille au Bakoko Sala qui doivent faire face avec le Rwanda et tous ses alliés et M23 rebelle Wana ils ont des questions au Tokokomituna. Tout cela comme Kondiamboka, la Russie avait le bras ouvert pour que Tokende signer na bango accord militaire. Le chef de l'État va signer avec l'Ukraine. Oyo, Ukraine ango asangani na autant mobimba baso koka kokwe isa Russie te to ko gagner guerre ya Russie mais le chef de l'État a accueilli ko signer na ba ukrainien donc c'est là qui que non voilà ba brassage et salima ebele ba mixage et salima o ekotisa banguna baza bati bango ba positionnement ya minene na kati ya mboka na biso problème eza makasi na est to lobela problème ya est bato wana nyonso tu o bakota ki bazali ba fouiller ba brassage na mixage bango ba ponaka que non ceux qui va bando pesa bango selon ba accord basalaka ceux qui va pesa bango ba position sur le plan militaire batinda bango kaka na côté ya est kuna esika o bango ba maîtriser esika oyo bango ba mesala ko sala ba nungu na bango wana. Mais quand le chef de l'État est venu dans les 2 premières années Topé ça y est peut-être raison que voilà il était tellement contrôlé tellement coincé par la Kabylie et tout consort parce que tant la Kabylie c'est vrai à ne pas l'ignorer quand nous parlons de la Kabylie nous parlons du Rwanda. Alors chef de l'État après 2 ans a sali divorce na ba FCC na dans la Kabylie wana
mais en akati ya divorce asala ki wana il faut savoir identifier ba allié nde na lobaki yango awa même ba allié ya kati sikoyo bato yango nyonso tout union sacrée wana o bato baloba bazo ki biso union sacrée c'est vrai je fais partie de cette union sacrée mais na kati ya union sacrée yango banali baza na kati c'est seulement donc so tali majorité na bango zaka bato ka bazaki suna kabila ba ye lisusu na ngambo bango mena ko travailler na les chefs de l'état est-ce que baza penza ba allié ya chef de l'état solo to baza ba allié ya pouvoir oyelekaki est-ce que mutu nyonso tunde tozala mokili qui peut vouloir mieux servir Moutoyo Azana est peut-être na 6 ans, mais il a beaucoup bénéficié de quelqu'un avec qui ils ont travaillé pendant 18 ans. Andimi ke no kambala moko akoi ça va intérêt ya Mouto a pesa kai o akomise ceux qui millionnaires ceux qui nini pendant 18 ans atika kaka abandonné ka ndenge wana pour que a pesa yo confiance yo aux 8 ans ça fait 3 ans, ça fait peut-être 4 ans. Et ça passe. Les chefs de l'État devraient faire quoi en réalité? Papa Kabila le père à Salaka Yango. Na sala émission moko boye na kombo nango les conseillers de la nation na pesa chef de l'état conseil et na za rappel to rappel en contact na bateau baza pembeni ya pouvoir o ba biso que note en tout cas on a fait passer ba ni élément on a ba ni on en a parlé chez le chef de l'état et tout consort mais le chef de l'état aza indécis il ne sait pas à part le koyeba kopona ba allié aza pe na problème ya koso ba bonne décision na ba moment favorable. N'est-ce pas que nous les autres qui ne connaissons pas la politique comme le chef de l'État y compris bateau bazan entourage naïe. Mais depuis quand on a commencé à parler de ce que le chef de l'État a ça la rupture il y a des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda y compris l'Ouganda. Il ne l'avait pas fait. Donc il fallait Azelana nous temps à Monique non voilà ba entourer Goma baso bandi déjà ko attaquer pe ko kota na Goma, c'est alors qu'il fallait ça la rupture oyo biso to mona kango biso to yebi politique kolekaye été mais to mona kango déjà depuis longtemps peut to yebi ça kaye que non voilà il faut qu'il y ait rupture. Il y a ma relation diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Na kata liste wana to koki ko longolaka Uganda te. Mais chef de l'État tikala ko sala ngote lelo oyo gloire à Dieu, bien que ça limite, il en a fait avec le Rwanda, mais il a toujours continué à Ouganda. Est-ce que pardon, c'est l'ambassade ya Congo na Rwanda ou bien ba ambassadeur? Ambassade fonctionne l'espoir à Kangata? Na Rwanda to na Congo. Na Congo ambassade fonctionne la preuve est que ça a été pillé, attaqué par les militaires Nabiso, mais l'ambassade fonctionnait. C'est l'ambassade qui a lobby. Vincent qui a chassé, mais l'ambassade fonctionnait. Oui, il y a un lobby de Copelende, il y a un lobby, Tata Sadek, un lobby qui est depuis longtemps, Biso Topé Sakaye Conseil, Biso Ba Otomo na Kamusika, y compris ba opposition, na batu o ya sana bango na kati ya pouvoir, baloba na ye balobi, papa, ça la rupture ya ba relation RDC et puis tout ça peut Ouganda na liste wana. Atikala ko sala ngote. On avait chassé Kariga. Moi je suis parmi les personnes qui ont informé Batu Belé baza même ba membre ya UDPS ba o baza na Congo ba kenda la bango ko visiter ba ambassade wana. Bango bando kan sekende ba bengani Kariga ambassade ya Rwanda na Congo ezaka ya kukangama. Ezaka ya kukangama te. Ils avaient chassé Kariga, ils ont envoyé un autre mutupo aya ko remplacer Kariga et l'ambassade était toujours opérationnelle. Alors yangwala ba benga kango rupture ya ba relation diplomatique parce que ce qui rupture et salemi ambassade ya Batombo alors ceux qui bango bakangi ambassade na bango na mboka na bino ya bino pe automatiquement na mboka na bango il faut ezala ya kokangama ozomwa donc bakangaka te ayo okangango kaka sikoyo na minute on est dans la rupture et la relation diplomatique ce qui devrait se faire depuis longtemps mais ayo ko sala ngoka mikolo yo mais tant on sala avec le Rwanda na Ouganda toujours continuer la relation diplomatique en quoi est-ce que l'Ouganda peut nous aider parce que l'Ouganda le pouvoir du Rwanda est outil na Ouganda les génocides d'autres génocides ya Rwanda oyo bien que Kagame yemo kwaza complice nango basala ka yango en connivence avec l'Ouganda alors ce qui les autres lingi ko komisa Ouganda allié na biso nazo mona te na ndenge nini Uganda kokiko ko protéger biso alors que moi na ya Museveni toyebi mikolo nyonso ba Twitter na makambo nyonso tozosala eza toujours contre la République démocratique du Congo. Et quant à ce qui concerne makambo oyo lobi ya convoi wana na moni image wana te alors il faudra peut-être que mona image et puis komeka ko authentifier ngo ko yeba ceux qui eza image ya sikato eza image ya kala. Mais en réalité le pouvoir de Kinshasa doit savoir que na kati ya liste ya kokata ba rupture diplomatique ya ba relation diplomatique ya biso na Rwanda il faut bâtir toujours Ouganda na liste wana et puis ngala zo bakisa même que il faut bazwa pe Kenya batia ye batala kai na biso moko ya musika batia en observation pour na koyeba soki ye pe il faut kokata ba relation mbala moko na ye
to kotalela ena nous to kozala na ba relation diplomatique ezala un peu limité. Merci beaucoup. Parce que en réalité merci beaucoup. Merci beaucoup. Na répondre de Kopele de la Likamboloba qu'il y a trahison. C'est vrai, il y avait trahison. Trahison ezala qui pour nani parce que ba mercenaires roumains wana ba yebi guerre malamu ndenge salemaka. Alors ils étaient achetés par la France. Oyo apesaki bango mitinde keno voilà ba betate batika ba biloko wana nyonso tu yango moni ba roumains wana bango nyonso ba beti masasité ba se retrouver no moni bango wana bango nyonso tu na Rwanda baza kokota bazo identifier bon pour ba kota kuna parce que ba liaki déjà mbongo. Alors en ça nous déplorons le comportement ya nini ya ba service na biso ya renseignement o ezo sala mosala bienté. Nous sommes c'est vrai infiltrés mais le pouvoir doit savoir, les chefs de l'État devraient savoir que batuana o nyonso tu bazaki ba objet ya ba brassage na ba fouille ya brassage na mixage, il fallait normalement kotika bango na ba grade na bango ya minene o bango ba lukaka avant ba sala brassage na mixage wana mais ba longo la bango ba fonction. Est-ce que chef de l'État na ba généraux o baza wana baza ba congolais ba officiers o baza ba congolais ba yebi tendenge nini ba kasa kamutu oyo bomoni aza danger pour na mboka na kati ya armée pour que atikala na nini atikala na nani maillon faible. Ahmed, le message est passé, voilà. La régie me fait signe, il nous reste 30 secondes seulement, on va finir. J'accorde 30 secondes à moi Mboka Pascal Kamani. 30 secondes, on va finir. Ouais, merci. Merci. Bon, naigana lo bagara likambo ya mboka rete ya mboka e utaka d'abord na économie ya mboka. Tala à niveau ya SADC ba pesa ba recommandation to sala identification scientifique. Identification ya ba empreinte ou faciale, et mieux régler d'abord moi une partie ya mieux ko apporter une partie à solution parce que ba tuana soki ba empreinte na bango yebani partout pour le lo mona bazana Kigali baza ba Rwandais. Tant on va au Ouganda, baza ba Ougandais. Tant on va au Congo, baza na Congo. Donc même identification de la population, tout ça là, territoire nabiso, tout y ba frontière aérienne, zanini, frontière ya maï, zanini. Donc voilà, administration est koufa, défense est inexistante. Il y a un moment ba pesara ba un certain nombre de recommandations puisque sur hôtel même les lots, tout ça dans la banque, il y a mboka nabiso. Ah, on a pour toi en France, chaque banque, à la fin de l'année, a payé sa bilan, il y a un crédit à payer. Pour le crédit à personnel, il y a un logement, il y a une création d'entreprise. Parce que finance, c'est toujours un service et économie. Or, on a même la banque Moroté, peut-être la banque centrale, qui doit normalement couper sa injonction à son soin. Merci beaucoup. Donc, et puis, tant qu'on a la dette en Moroté, les gens ont beaucoup détenus par l'extérieur. Nous avons et Angers, où ils ont na Est, on a minéré. Or, minéré, on a depuis Kabila, tout ça, ça là, on a un marchandage. On a créé une entreprise, on a une négociation, on a créé valeur ajoutée, tout ça, ainsi de suite. Parce que les lots, même, minéré, là, on va dire, mais dans minéré, on va mais il n'y a aucune entreprise en face pour négocier na bango. Omoni. Et la politique, nous sommes en baïbi. Ba pesa bango, ba pesa ba conseil, mais pour créer une entreprise moroboye, vous avez la propriétaire, il y a ba concession wana. Sur le plan international, le droit international, vous avez déjà protégé et vous cassez Rwanda. Et puis, vous êtes obligé de négocier directement dans l'entreprise. Mais tant que vous mais c'est ça politique machiavélique. Il y a Machiavel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Kamani. Merci beaucoup. Et tout le monde accepte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Il faut soutenir notre armée. Mwanamboka, merci beaucoup. Voilà, il faut tout changer de classe politique. Merci beaucoup. Pour rejoindre un grand mouvement de lancer la nouvelle classe politique, on a besoin de vous dans l'idée à bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mwanamboka. Respect de s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 30 secondes, Morning Star. 30 secondes, Morning Star. Ok, Fiston. Je ne voulais pas parler encore parce que Nazaki Tamoulaya Koloba, je sais qu'il y a un
Merci beaucoup. Alors, nakopesa bino kaka espoir ya keno tokolonga. Et puis j'interpelle bato bakolanda biso surtout ba service oyo ya sécurité ya monsieur le président de la République. Bayeba que la diplomatie rwandaise est en action, la diplomatie française est en action. Regardez le comportement des Américains face à ce que nous vivons au Congo aujourd'hui. Alors, l'innovateur service, la lise sur ça. En sécurité, on nous a toujours recommandé d'étudier le comportement de nos partenaires. Le temps que vous dormez avec des marches inutiles, mais le Rwanda envoie ces gens partout. Merci la beaucoup. France, la même chose. Tout le monde fait la diplomatie. Mais bien, nous vendre la distraction. Cohésion nationale, c'est une distraction. Merci voilà. beaucoup. C'était ça le mot de la fin. Merci beaucoup. 30 secondes, moi, Namboka, Lambert. Croyez-vous que la marche, ça va apporter quelque chose, une solution? 30 secondes, Lambert. Lambert, fais-moi le micro. Merci beaucoup, moi, Namboka, Fiston Pelende. Ngai naeka kolobelo komoko. Ba marche tout ça là, oui, ils a bien. Ils a pour soutenir mboka na biso Congo. Parce que façon oyo biso tolingaka mboka na biso na ndimite que un jour toko posséder mboka na biso pa banguna. Alors, makambo nyonso tout toza koloba awa. Do nga na kutika ko sala conclusion ya eloko moko na ko koloba wa ezali totika trahison. Tant trahison ezali donc avancer les locaux mon côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lambert. Merci beaucoup. 30 secondes, mon amboka, commandant Anderson honorable. Voilà, merci beaucoup honorable président. N'a pas ça toute précision que tout le monde a image na TV5 hier dimanche 2 février Batuna Goma après Kills après église catholique bakei na aéroport et si quoi batelemi na mir baza kotala ma FARDC na kati ko identifier ceux qui bandeko na bango bazali parmi ba oyo ba survivants. Donc ba rumeur oyo ba spéculation oyo yaki okeno na kati aéroport FARDC ata mokota kuta ba FARDC bazali kuna MONUSCO na katikati M23 libanda désarmé bango bazala bindu kité mais bazali na bomo kuna batu o ba résistaki. C'est d'ailleurs qui va na batu oyo ba trahissaki biso ba soda oyo ba mi désarmaki bango moko kokima okende na bateau. Or soki batika la sur le terrain na Goma na ba oyo bazala bomo kuna mais les forces ezali makasi. Donc ba soda na biso batika makambo wana na kolobaki Fatia ponaki Ukraine pour la signer contrat, oui, après la Ukraine est mon côté. Azalé comme ça la tour na yenga dans la monde par place au pays azalé qui favori peu fast na négo na bakor ba signer bakor na Ukraine ba pays musupe ba signer bakor. Tout le monde va au na Arabie Saoudite, oui ça ngate que atika ki RSS pour la repona la Ukraine. Ukraine na za bateau bazalaki na fast na collaboration. Na koyebi ça fait bateau eloko moko. Toza ko toujours mutema passe ya ngefacha zo nomé bateau ya S kuna na S ressources. Oui, na landa mbusa nyamwisi tango makamona ka facha akomi na pouvoir atikala na ngambu wa ibale. Après mbusa nyamwisi a sala déclaration na TV5 pour nous dire que na France 24 pour nous dire que non ndenge zali wana ba nommé ye aza muto a S ayebi guerre wana ndenge zalaka dans 2 semaines aussi sa guerre a silise yangote. Merci beaucoup honorable. Na kosoulinya wa do mwa bakino Mona Museveni bakota la guerre na Rwanda. Et c'était salama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ahmed JB Carré, 30 secondes. Ok. Allô? Oui, 30 secondes. Ok. Nga 30 secondes nanga na olobaka kaboye. O nga na kosenga na bandeko nyonso baza kolanda biso de partout, il faut na moment ya boye tozala na unité. Na kati ya unité na biso totika ko spéculer ba lokuta pour protéger le pouvoir mais to luka ko spéculer ba vérité. Nous devons si na moyen nyonso to o esengeli ce ko komela ba konti pour na ko pesa bango ba ide ndenge na morning star azo salawana, nous devons toujours continuer à les faire. Pourquoi? Parce que c'est ça o ezola ki sa patriotisme na biso. Quant au chef de l'État, faut
ndenge alobaki wana réduction des trains de vie. La fois passée, la réduction des trains de vie, Zalaka ya Lokuta, Yambalo, la réduction des trains de vie, il y a une institution et ça, les manandenge ya solo. Il doit connaître, il faut apprendre à identifier les alliés à Malam parce que la guerre, c'est aussi un problème des alliés. Et puis, à part ça, Alouka, ça a un bon traitement, Nabatu a service, il y a renseignement, et puis, Naba soldat Oyo, Yambo Kanabiso. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est voilà, apprendre ma action, apprendre ma décision courageuse, sans avoir peur de qui que ce soit. Ahmed, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je crois que Etikibu n'a pas ça parce que, oui, bien, la télévision, c'est le temps nous presse, on doit arrêter parce qu'après émission, émission Moussoussou et Zali. Pour cela qui va y à Kolandabiso. Donc, on a tout à l'heure là pour l'analyse, il y a discours du chef de l'État. Bobengue biso baike, papa Fisto, mais comment est-ce que tu l'as dit analyse le discours du chef de l'État. Tout à l'heure là, na Morning Star, na analyse du discours du chef de l'État et peu information et belé en ce qui concerne Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on a raté tout à l'heure là, il y a beaucoup d'histoire, il y a moi sina mobali. Bakabwani, mais bazokola la kaka na chambre mbetu différente. Mobali a 8 mois si Moussoussou, a 8 mois si Moussoussou. Pour nani moi si naye a kendaki na Kinshasa a sali 2 ans. Aye kozonga kuti mobali azo bima na moi si Mboka Moussoussou, moi si a fâché a lingi libala ekufa. Restez nini yango le soto robete la yo tout à l'heure là. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Et tchara. Mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini